totali bandimi bazali ebele nzokande bandimi nangai bazali mingi te na minoko po sande bobenga ngai nzambe na mitema po sande bosala masumo solo ndenge nini na sepelisa solo mitema mibale. Ça veut dire quoi? Parce que biso tozaki nanda kuna biso na mama kulutu po biso tozaki biso na so place moko mama kulutu et tata kulutu azalaki papa na biso tata leki tozaka biso na so place moko na Mariano na vini Simba 37 bo biso botami wana mais désordre kotaka na ndako tango sikoyo papa de ngenda yoki désordre wana papa de ngenda bengisa ba père na biso na ndako abengisa bango na mokoto papa de ngenda tanga koti na mokoto papa de ngenda lagisa musapi na mama na biso akulutu Soya kala avant le bela sika. Toto zo nani akala kusa. Omoni nakala ba mama na biso ndenge bazalaki. Epe na ndenge na mona kana ba mère na biso na ba jeune fille lelo ba mère na so ba kitoko. Ba mère na so ba kitoko. So ko tali ba mère na biso boye. Tozu na ba ndeko na biso oya basi oyo toza na bango lelo ndenge moko. Omona bango baza différent. Ça veut donc génération zo ke ne lokola na ko beba. Ça veut dire ba oyo baza vraiment encadré. Baza encadré ba oyo moko ils a rare ata na quartier mona ba que non on moni jeune fille wana azabu ça veut donc génération so ke na kobeba pourquoi yemoko o mona donc mama lambi biloko ye asambeli yango et azo sambela ngwa tsheki tambala na moto yemoko mama azui ameki yango après azui alesi mobali na ye wana bana bazo tala kaka boye ndenge zo lekela lelo papa zo bisa mama abisa mama Gilène pardon et puis babenga na bakombo Gilène pesa ngana no mai wana pardon ndenge na zoyo kakuti so kuto yebaki ndenge na zoyo kawa oza kutu idete ndenge na zoyo bon ndenge déjà zoyo ka bongo c'est que na butu baza na problème pour ba kusala séance te et ko bimisa tata libanda désordre ko sala nini désordre ko tananda ko ata bazo kanga omona mwana na muyibi shege kuluna bakangiye omona kama mama zaka wana beta munduki omona pe mera banga soda te ko landa mwasi mususu parce que mwana soda wana mwana mwasi wana ya soda lobi boy abomoni pourquoi ba mibali ba umela kate nga sikoyo na cheli to ipona sani pona yo kame mwa marka kara abipo tangu tozalaka na bango mobala talaka na se asolola na satana mwasi atalaka likolo asololaka na nzambe papa na biso bandai ko ebisanga mwasi aza na 1000 manières ya kobongisa motu pe ya kobebisa motu yo kokolala bopo mwasi alala te mwasi alala nde na moi na butu alala mki aotalo pe ngolali abongisi yo pe la dra donc nenga zo bongiso wana aza pe na droit ya kosala pe mabe ça veut donc oui ça veut donc kobeba na mwasi ils ont un danger majeur na kati. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi mbote na bino nyonso bokolanda biso na ntango oyo tika ete nzambe ya pambola bino. C'est la photo la princesse de l'éternel Maman Tiffany Mokwa et l'ongo na papa qui est na 4 émissions oyo bo excusez nga pour na voix naza en plein retraite naza en plein prière nzambe apambola bino massivement vraiment na bete boza ebele baike bokolanda biso no comment na émission oyo topesaka vraiment maloba et pas ya basali na nzambe on a olobela biso makambo eza très important
école Isaboye Binabiso, vous savez, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, sans plus tarder, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi et on se retrouve tout juste après. Bo bengana, to bengana. À vous, régie. Allez, Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bonanini. Ya olobaki baapena basi oyo baopesa image ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba ke totiela bango elikia na femme africaine parce que mingi batlobi ke baza ba hypocrite nde bazala na église ya ndenge bazala libanda te donc nde balatela na église na libanda basala makambo mosusu donc botiaka ba maquillage ya ba make-up soki makasi te mere omona bango na ba ccc baosala makambo mosusu bakitambala misuku bavizolaka yango soki mpe ndenge nini donc mingi na bango vraiment batraite bango baza ba hypocrite wana eza question bapesaki nga na tuno est-ce que femme kimbangiste aza l'espoir mpona yo mpona Afrique ya lobi? Oui, au moni Jésus-Christ a biso beaucoup appelé mais un peu délit. Vous comprenez? Tu es marrant mon église kimbangiste. Hein? Tu es marrant mon boy. Soki totali bandimi bazali ebele nzokande bandimi nangai bazali mingi te na minoko po sande bobenga ngai nzambe na mitema po sande bosala masumo solo ndenge nini na sepelisa solo mitema mibale. Ça veut dire quoi? Na minoko ya batu po sa babenga tata Simon Kimbangu nzambe mais na mitema bazana makambo na bango mosusu. Omoni Satan na Matthieu chapitre 4 verset 1 jusqu'à 4. Tant que Jésus-Christ a fait la gêne 40 jours à l'été à militer mais les jours oyo a 4 qui gêne naye tant abimi Satan a komekaye mais après komekaye Satan alobi nini Jésus alobi Satan a mekaki na lipa or que lelo oyo moi c'est bazo meke na lipa et puis akoyi Jésus alobi l'homme ne vivra pas seulement du pain mais la parole oyo kobima na monoko ya nzambe. Alors Matthieu 4:4 Matthieu chapitre 4 1 à 4 abi mais ce qu'on
poto comme na 4 wana na suka na babi Satana tant que Jésus qui ça a refusé Satana précipitaki akendaki tina temple azui place ya liboso asalaki pe semence na ye aboti pe bana na ye balati pe vert blanc baye pe na église donc ils sont venus na église pour na ko bongisa église mais pour na ko détruire l'église. Or que bango bazo détruire l'église te bango bazo commencer détruire bango moko yo kanisa ke yo ye donc il peut torturer musala ya nzambe te yo donc torturer nzambe te ozande commencer torturer yo moko ozomona omoni lelo oyo soto zongi na Jérémie chapitre 30 verset 4 ou 30 Jérémie zo biso boy malheur batuni awa yo mi bebi so osala boni ata o miche motane ata o mipakoli ata o milati mapapu na wolo ato che misu na ona langi okozalisa bonzenga na bobele mpamba parce que ba makangu na yo bakoluka yo omoni lelo oyo soki mwasi alingi alata na marque moko boye e frapper batu to balutala ye mutu na mutu tanga zotala ye aosala ni déjà ekobona esprit. Vous comprenez? Ça veut dire tinenga zo kende wana na mukolo moko alali déjà na bamibali 50 30 na mukolo moko morke na nzoto boy asangana ki na bango te mais na esprit c'est déjà foutu. Vous comprenez? L'église qui mangi se basi bazali oyo ya wana biso ba o bazo ko se comporter dini bazali tenga zo tuna yo pona Afrique ya lobby est-ce que to compter na ba mama ki te na Afrique ya lobby na Afrique ya lobby eza ba mama ki mbangiste. Pourquoi ba mama ki mbangiste? À part ba désobéissance mosusu parce que bango bazana nzambe bango bazola instruction ya nzambe po papa denge na lobaki soki ki mbangiste alongi te mokili pe kolonga te papa denge na lobi soki yo mama parce que biso tozaki na ndako na biso na mama kulutu po biso tozaki biso na so place moko mama kulutu et tata kulutu azalaki papa na biso tata leki tozaka biso na so place moko na Mariano na vini Simba 37 bo biso botami wana mais désordre kotaka na ndako tango sikoyo papa de ngenda yoki désordre wana papa de ngenda bengisa ba père na biso na ndako abengisa bango na mokoto papa de ngenda tanga koti na mokoto papa de ngenda lagisa musapi na mama na biso akulutu alobi mama yo muto zo bomisa ndako yo nde sala tu ocha kimia na ndako. Ça veut dire ba pesa ki kaka charge na nani na mama omoni lelo oyo soki mwasi na mobali bazoke nzela tokutani na ndeko moko boye soit autaki poto soit ya commerçant soit ya prêtre soit linga kabelo ko apesa ngona maboka mama même ndenge to leka boye na nzela so basoda bazokanga bato bakanga mwasi te bakanga ka mobali parmi bakulu na bazosala désordre la majorité zaka ba mibali basi rare omona te loba moko mibali mais l'église qui manque espoir ba mama na biso moni wana bazana espoir mais ceux qui bazoko se comporter mabe ndenge tozolo baboy faut basala nini il faut ba changer ngana ebisio ezana ba mama mususu na église qui manque et sengeli bango nde bazala pona kotanga kombote. Vous comprendre? Na kotanga kombote oyo yo yebi et sengeli bango nde bazala. Vous comprendre? Parce que pona ko memalika mona dimension muta sala ngope malamu. Merci, papa. Qu'est-ce que on a ngai na tika na moins 3 ou 4 questions pour to kitana to chite na mission lelo. Nazala motuna ko tuna yo mama ya lobby, mama ya lelo na mama ya Afrique o eza koya. Est-ce que koko sale la biso analyse mama ya lobby, mama ya lelo na mama ya lobby ya Afrique. Koko sala analyse moko sur ça. Kosale la biso tali sabiso mama lobi tali sabiso mama lelo na mama oyo azoye sengela zala ndenge ni. Merci. Il faut toujours appeler non nakala. Papa no baki toujours ya kala. Zo ya kala avant lobela ya sika. Toujours non ya kala poso. Omoni nakala ba mama na biso ndenge bazalaki. Epe na ndenge na mona kana ba mère na biso na ba jeune fille lelo ba mère na so ba kitoko. Ba mère na so ba kitoko. So kotali ba mère na biso boye tozuna ba ndeko na biso oya basi oyo tozana bango lelo ndenge moko omona bango baza différent. Ça veut donc génération zo ke ne lokola na kobeba. Ça veut dire ba oyo baza vraiment encadré. Baza encadré ba oyo moko eza rare ata na quartier mona ba non omona jeune fille wana azabu. Ça veut donc génération zo ke na kobeba pourquoi
pour Satana a télémi déjà. Mbongo ezobebisa bato moni ngana salaki ba analyse. Oh moi si wana zalaka ndumba. Moi si wana za moi sérieuse. Na salaki ba analyse na telaki te. Moi na moi ça moi sérieuse te. Moi na moi ça za ndumba te. Le monde ndumba na Kikongo ça veut dire les jeunes filles. Eza muta désordre te. Eza muta zo sala désordre te. Pour le monde ndumba na Kikongo, pour biso to bengaka matoko yezindumba. Donc matoko ça veut dire ba jeune garçon. Ndumba mwana mwasi. Soki lelo oyo mobali aye. Esi mwana mwasi ngana ko bala yo. Auza kitoko. Moni karu wana iza kara na ngameze ya yete. Mwana mwasi akusala nini? Aufungula mutema na ye. Ala bandi Hollandais. Mais après avoir comme ezalaki lokota, mwasi ako découvrir kaka ezalaki lokota. Après lobi ba kosilana. Tango ba kosilana. Mobali mususu aye akosi lisusu bien. Alaka na carte. Moni mebile wana izaka yangai. Tokende kutu akende ba kotisiyo kotisiyo tiyo mo moni pe batu pe nenga nini boss nenga nini mais comme eza lokuta suka nango koyeba ngo kaka tango koya ko comprendre lokuta déjà botisiyo mwana omoni akei mais mama atikali kana mwana wana mususu na pe libosa boteke pe mwana mobala kenda mama atikala kana mwana po mama za fulu akobota na ba mibali 5 mais ana bana na enyoso. Mais ba papa wana bakimi. Ba papa wana bakoya komona bana wana na l'âge moko déjà ya majeur. Donc moi na liki ma difficulté, ya ba maladie, ya ba désordre, mais maman zakaka. Tokomi na idiofa. Tango na komaka idiofa tokoti libala moko boye, ezolinge kufa. Famille ya papa ba décider kaka fo basila na kana mwasi. Tango toye ko vanda, to vandi siko to moni makelele ndenge zalaki ngana bisi bango te. Nzamba sengi kimia. Na bieske na Kongo ba yo nani babite. Wana za mukonzi na bisa uti province. Pona zalaka président ya union de la jeunesse na kata province à Kwelu. J'ai fait 2 ans là-bas. Tant ba telemisinga na bino na te poser question na papa. Liba les okufa lelo na moni toza 4 cas awo. Iza ka o ya biso banganga nzambe to vandi kotoyo. Iza ka ya yo mobali na bandeko no poza ki papa sielo. Iza ka ya mama na bandeko na ye. Na ba le reste ba oyo ba yota la biso. Siko na tuna question papa bana baza wapi? O bana bango na baza kota mama na bango. Bana bakena sima mama na bango kasi yo ndo ko perdre. Yo nde oko perdre. Parce que so comprendre te bande kono ti bazolo ba boya mwasi oyo. Mais bana baza kote nini? Po bana balanda kaka mama. Papa na biso ya kulutu avant akufa ebise kinga kiese. Soko lingo boya mwasi. Oyo boboti ne mwana moko. Mais so boti déjà mi balé mi satu. Bovanda. Poso boye okabeli ye bo mengo. Po mwasi nda ko bebisa. Mwasi pe akobongisa. Yango mwasi il faut ko lingaye mingi. Principe kaka eza mwasi il faut ko lingaye mingi po yende akoyebisa bana. Tata na bino ye. Mais soki ozo lingaye mingi te ya ko détruire. Siko donc na avenir ya lobby. L'avenir oyo tozo kendele lobby oyo. Donc moi si ba jeune fille o nengo moni lelo toza na ba jeune fille. Ngako tunasengaka na banda ko encadrer ba jeune fille. Parce que na kotala bopo biso pe toza na bwana. Toza na bana basi, toza pe na bana nkasi ya basi, toza pe na bandeko ya basi. Mais so tali ndenge bazo beba, o moni zo pesaka pasi. Alors ce qu'il faut bazo encadrement. Tozalaka na lutendele na mama na biso, son âme repose en paix. Maman nzuzi ya kufa. Ye abandaki kote ya bana basi. So lingo bala mwasi soke bala mwasi na maboko na ye, ça veut dire osu mwasi. Mais pour l'avenir ya lobi donc ba mama na biso ndenge ba se comportaka. Iza lelote biso ba mère soka lambi fufu. Aobenga mobali ne na kombo te. Aobenga mobali ne na kombo papa. Papa James. Ozomona Papa Vic. Papa Jean mona a servir fufu. Tango mobala zoli ya vandika wana. Tango mobala zoli ya vandi wana zotala. Soka meko buja tunie nini pilipili nini siko soka le amoni so amoni abi seke biloko ngele kaki pilipili mbala sima ako répéter mona zuma ya chelie mai soka sili siko lia il faut atala yo mona pango sie motoki lelo te mo mona kuti ye moko omona donc mama lambi biloko aye asambeli yango azo sambela ngwa cheki tambala na moto ye moko mama azui ameki yango après azui
alesi mobali na ye wana bana bazotala kaka boye ndenge ezolegala lelo papa azoyebisa mama abisa mama Gilène pardon epe babengana na bakombo Gilène pesanga na noma wana pardon ndenge nazoyoka kuti soko toyebaki ndenge nazoyoka wa oza kuti idete ndenge nazoyoka bon ndenge deja zoyoka bongo c'est que na butu baza na problème pour bakosala séance te ekobimisa tata libanda désordre ekosala nini désordre ekota na ndako okabisi mais chemise oyo banda na tika chemise osukuli yango tabi na sukuli bilamba ebele pardon change ata wana lata ata wana do papa ye moko aka aluki elamba na ye na ndenge na ye ebongo botiki faire te nayebisaki bana wana donc ya simbaka so eloko te ça veut donc sikoyo donc l'avenir alobi ezokende déjà na danger ozomona parce que bana wana baza formé te po bana bakozwa formation na mama na bango biso tozalaki bana mike tozalaki na baleki na biso basi baki ma mike biso moto banda olamba so ndeti mera ke somba pondu biso moto tikali grand nga so ake nchiki po nga na ndokende tour tongo grand midi so nga na bimi na ye nga moko na kolamba badi na lambi na sukuli basani na bongisi pale na tikia na servir père mère so mama kutu mama na so anda olinga nde mingi ngai kana lamba po nga so na lambi banda okoka bato po so nga na lambi avana lia susi na nga eza baninga na nga basala nini balia donc susi na nga mezaki photo lia tokoka biso na sotu nga na nda olamba nga moko atande na za boso bolibi bocha sauce boy bo mona makambo olamba na obeta vraiment donc jeter na obeta jeter pourquoi to vanda ki pene pene mama tozo mona mama na mbula biso to voyage aka to kenda mboka na grand nga po biso tanga na mboka to belaka makwanza makasi na grand na ngai tango bayebisi mama na biso na bato kende bandoke mboka so botiki bana boy kuna bana bako sila mama na biso tango ya na mboka poto bima na mboka na mama na biso ezala terrible bakake menace kosakana te mais mama na biso aseporta gara abunda na mokonzi ya mboka mama na biso abunda na mokonzi ya mboka mama na biso azwa moto atumba ndako parce que na bato babande kolinga basala biso mabe mais faut que la mère ye moko devant bato donc babenga chef de secteur aya na mboka po ba menacer mais na mère ezala terrible na suka nango chef de secteur habité moi si vous comprendre pour amona ki vivacité omoni lelo oyo ata bazokanga omona mwana na muyibi shege kuluna bakangie omona kama mama azaka wana beta munduki omona pe mera banga soda te mais papa zolo banini mwana wana lembisi nga so bokena ye bosa nini bokena ye donc on a 100% la majorité na ba père c'est 25%. Où il y a vrai 25%, mais à 100%, il y a ba maman, c'est 75% qui y a vrai. Parce que biso to koli na mère. Mais ba fo maman pe bazali. Ba maman ya kalazaki botosi. Ya kosakana te. Azaki na komi kitisa. Na komi kitisa, na respect. Na respect. Yango mona ki soki omona obi tata kufi. Batiki maman vide. Ba ko déranger te pourquoi? Maman ya lelo aza. Te maman parce que ba maman lelo oyo donc ba maman baza na 3 dimensions. Tozana ba maman ya kala na ba présent na ba oyo bazolinga basala nini baya mais ba oyo déjà marque zo kendele ezo bébé c'est déjà noyau ya se vous comprenez papa qui se dit que maman ya lelo azonyo kwa par rapport à maman lobby maman ya lobby azaki ko fanda papa ke musala elie ya salinyo surtout ça maman lelo ba komi ne ba mibali ba obima tongo ba okendo te kanga na yebi mwana nga moto lali na ve awa cameraman a koloba abimi erle 4h du matin aketeka ngana obangelele kuluna mama nakenda ne 4h pour la pelisa moto na sala bwebebe pour bana batanga balia esali ngana passe na oki passe ba mama lelo ba onyo kwa mama kasi koleka ba papa batikeli ba mama poa nyonso tout ezala ya bango ba bazongi na bango basi tango ça les tido ano mo ateke oza un peu injuste parce que maman a lobby azaki maman oza makasi na musala ya ndako papa makasi ya koluka mbongo mais maman lelo a makasi na tous les deux akende koluka ya asa nini et puis abandoteka azonga na butu pasala au moins que maman lelo a commis vraiment trop saturé voilà solution eza nini pour que to soit Afrique kitoko
ya lobby. Omoni eloko na website yo ba mama mingi ba oyo ba yebi conscience tanga bando sala zu mobali ne peka na valeur ndeka bazalaki. Mais ba mama mingi tango pa bando sala bongo abandi komona mobali pamba. Nde moni eloko ebetaka ebendaka mwa ba matata. Mais ba mama ba brusaka. Omoni kaka ndenge biso dolala ka wana na tongo. Omona 4 heures oki déjà ba mama ba osani ba olika. Ba okiso ba mapa. Mais ba papa bazana ni kolala po boulot ezaka soute. Et rare peso omoni na bar ndenge ezalaka ba samedi ba dimanche omona ba mama. Oyo aza mama na bar rare loba mama moka loyenge. Omona ka batata. Même ba jeune garçon omona ye na balabala za responsable. Mais moi na mwasi ake kosala désordre na balabala zwi mbongo aye kolesa famille na ye. Omoni entre moi na mwasi na mwana mobali so boti mwana mwasi oboti mwana mobali. Mwasi akendaka mobimba te. Mwasi so akatalaka na sima. Vous comprenez? Mwasi so babengi ye papa azobela na iner ano menacer mobali na ye. Mais mobali akoloba non, bo traiter père na osani na oya. Mais mobali mwasi te. Mwasi akozala. Biso to fanya na ba grande sœur so ke kotale na ndako na ye oza donc oza poser. Donc biloko oyo mona zo servir type na ye. Donc biloko a kilo wana. So ezaki 7 mona moi 4 ya yo. Tu ofuma udame. Calme là. Ozo mona ba sœur na biso wana. Mais OK ta la vie. Moi ça vie pas zo pesa avantage na nini? Na côté na ye. Ozo mona na pesa avantage côté na mais moi si na biso maman moi si kaka ndongo mona za moi c'est ça société. Donc perdre ka moi na moi si makamono c'est ça nini elali bato nyoso zo mona oyo baza ba procréative. Est-ce que papa que c'est aujourd'hui peut-être retala ba maman oyo baza ya Congo ya Afrique dans ba différents domaines au ba ça la paix fierté ya Congo. Oui, na tamboliti ngai tant que chercheur na sali ba parcours ebelé ya ebelé sauf kaka ya Europe nde na juité na tamboli mingi omoni prière moka na sambelaka nzamba pesangaka mbongo epe omoni kande na tambola bonga na talaka ba mama omona mama mususu omoni ba mama bakendaka wenze na poko na poko wana mama telemi liboso ya mayebo aotala bana 7 mupiko moko ya mayebo to ya matembele esali nini et bouleversé déjà mon tout. Ya omoni ba mama mingi bazana maladie ya estomac. Comprendre? Mingi bazana maladie estomac. To tamboli to moni, tozo tambola tozo mona. Mais ozo mona souffrance oyo, mama zo mona. Donc ça veut dire mama yé moko. Il faut zonga ma mingi na bunzambe. Poni stuka ko il faut ka nzambe nde ako intervenir biso. Biso moko to ko kate. Donc difficulté zali. Mais ba mama na ndenge to même une église lelo bato bakotaka mingi église ko sambelesa ka ba mama la majorité basini oyo mona batelema oyo yebi ya kimbangi c'était basi ya Congo oyo mona na ba pasteur na ba ministre na ba nani ba médecin tangela biso atami ba misa bon ndeti ande l'église kimbangiste tozana ba mama tozaki na ba Marie Misamu awa ayebana kipe te mais tozaki donc ça biloko kala na biloko sikana oyo to zo lobi tozana ba mama Denise Nyakero donc la première dame tozaki na ba mama Olive Lembe tozaki na ba mama Olive tozaki na ba Brazzaville ba mama Antoinette tozaki awa donc ba mama Lor Mbongo ba mama Lor do bato belé oyo donc po monike so moni bo monike no oyo mwasi donc so mona mwasi donc na responsabilité ya mobali mais aza mwasi donc moni mwasi na responsabilité ya mobali aza ba te mama emikitino nanu na mona ete soki pete te so na moni peut-être na weba te moi ça passer kutino na mona ena te par exemple to sisusu ndeti ba mama olangi bazalaki ba mama olangi ndenge bazalaki basi na honneur wana ça veut dire bango no surtout ozomona wana baza ba descendant ya mama mwili omoni honneur o mama mwili azui o yazalaki nango
yango omoni après la mort ya prophète il faut ba prophète ebele basala nini babima ozomona basilisa no pardon place wana eza lokola to loni mbuma nguba moko mais mbuma nguba moko wana ekobimisa banguba nazobisa yo omoni lelo oyo ndenge omoni toza boye après la mort ya prophète ba prophète babotami ebele après la mort ya nguba to ya mbuma masango ekosala nini masango ekobotami ebele donc lelo oyo mwasi lelo oyo toza na badepute par exemple bamama Marie Lukiana Marie Ange Lukiana baza basi meta lelo ndenge bake soki epa na yo omona ageraka mpe mibali ageraka mobali mais sauf mobali ne ya ndako mais ageraka bamibali oyo mpe baza basekrétaire na ye badirecteur ya bakabine banani papa zwa asombelanga eloko boye aza na bato na ageraka mais aza mwasi so lelo oyo toke na baentreprise mingi eza awa tokuta basi basalaka oyo kala ezalaki te ozomona ça veut dire na mama mwilu mwasi azwi lokumu parce que mwasi mobeko ezalaki akotelema liboso ya bato te mwasi akotelema liboso ya bato te mpo banda omona ye -0 faut comprendre or que na mwasi nde semence ya grave ezalaki donc mwasi fo amiyeba ke no omoni ka mwasi oyo azwi temps ya kolandanga mama oyo azwi temps ya kolandanga avec beaucoup de respect place kaka ezalaki erreur il faut asala nini faut atika yango parce que tala lelo oyo bamama lelo bazogere bamama awa na bakampagne awa oyo omoni bato baosala awa bamama ebele mpe bazopostile awa mpo bakóma bakonzi baza ebele soki dongo tolobi dongo totanga bango dongo tokolemba kaka bakombo ya pamba tokosala mpe 10 ya bakombo kaka bakombo ya pamba donc ça veut dire oyo mpe azotikala na nsima ye mpe asala effort asala nini akoma lokola moninga mpo sango ezala ya malamu sango ezala ya mabe te soki tomeki kozonga lisusu mwa nsima olobaki bamere na biso mosusu basekomportamaka mabe omoni na libanda oui nga namona jeune fille na biso moko boye na gambela abimi na ndako na bango na liputa akomi na gambela sali nini alongo liputa agumbi yango alati pantalon nzoto na ye vma oyo epe mwana pasteur vous comprendre oyo boye nde nini boye tobengi mama na boye abisinga papa oyo eza église te oyo eza église te église eza kuna oyo eza église te pardon nga nde nayebaki te donc oyo abisinga ozomateka eza gambela omateka eza gambela oyo eza natuna bisi pardon natali boye boye na oui marché ya gambela bia natangaki te pardon sikoyo nde natangi eza nango wenzi apa kese na bato osala bana basi mpe na bato mpe misu baboti bana basi ndeni okoyeba ke mwana wa mwasi banda bomwana azala moto monene mwana wa mwasi oyo aza na étoile moko ya makasi eke esenga to encadre ndeni okoyeba ke na banda bomwana mwana wa mwasi oyo aza légère to mwana mwasi oyo osimba te na bizale nini selon yo chercheur comment okoki koétudier mwasi oyo akomata na mwasi oyo akomata basine eza nini omoni mwasi abebaka kaka na environnement mwasi abebaka na environnement omoni nga naza na mwana kaka moko ya mwasi naza na mwana moko ya mwasi kombo na ye Jeannette aza na 5 ans aza awa me baoyo ya bamibali nayebi lobi so bakomi mikolo na bando benga bango na telefone me ye na obenga na telefone te omoni soki mwana mwasi abali soki tata na ye na mama ne bakomi bakoko bavandaka kaka epai ya mwana na banga mwasi mpona nini donc sala examen soki tata na mama baboti mwana mwasi so esali bakomi mikolo charge ezalaka kaka pa ya mwana na banga mwasi po mwana na mwasi akosungula mama na ye motakala akobanga mpe akosungula mpe papa na ye mais mwana mobali akosungula te vous comprenez mwana mobali akosungula te ça veut donc tozomema mwasi na badimension na ye ayebaka aza na charge mwana mwasi biso tozala ndaki awa tata leki na somo azalaki na ndako auti okufa kala te moto ando asokola ye grande sœur nde ando asokola ye mais so batindi vie na biso abi ntango ando olia mbongo nazalaki ye moko mais sœur azokende kosokola ye donc mwasi nga naza na mwana moko ntango navandaka na palais nabengi ye Jeannette yaka lelo toolia nini
Oh papa, tu lia madesu. Na paye madesu. Ah, wala bagangi po ya suka. Nazana moko ne ya mobali ya suka Ya suka po force zate moya robota subane zate. Ya suka moko tuzani komo na Valda. Komo na Vava Betama, Valda. Moko ya mobali nazana ye. Lelo aza déjà ba 3 ans. Ozomona. Mais oya mwasi wana nazo mema ye na façon moko alanda idéologie ya mama mwilo. Aza na 5 ans. Mais so nazui pantalon. Na somme ote papa donc oza bilamba bana mibali. Omona sali nini? Apesi leki ne wana ya mobali. Vous comprenez? Donc il faut biso to yebake charge ezali. Mais ce que biso to yebite que no charge ezali, tout ça toujours no ko plonger kana nini? Kaka na erreur. Vous comprenez donc ndenge ezali leli. Mwana mwasi na kati ya famille aza déjà trace moko ya bien. To mona ka awa to vandi awa to za na bandeko bele pe bato pe bele to yebi bazana ba poto awa. Mais mwana mwasi toujours atalaka misune wapi na famille na ye. Mais ba mibali ba aichela mingi la majorité. Vous comprenez? Donc exactement que nous donc toi qui na ndenge moko ya maabete. Ça veut dire pour mutu azo conscience. Pour biso adolo bila mama. Biso donc to ko lobela mama. Nani mama? Donc maman mutu yo azana charge. Mais mutu azana charge, azana droit erreur te. Omoni, donc mutu azo mema batu, azana charge, azana droit erreur te. Soko tali pe bien. Même na l'église, séparation za la mingi na ba mibali. Mais na basite. Basi so basangani na bazana idéologie na bango balanda amu. Mokonzi na bango. Mais moi si nde aza responsable. Yango moni Bible zo benga ye parce que il y avait des arbres dans le jardin. OK. Nzamba yebisi Adam, où il y a arbre. Arbre, il y a connaissance du bien et du mal. Mais où il y a arbre, il y a vie. Vous comprenez? C'est que moi c'est ça arbre, il y a connaissance. Il y a bien na mabe. Vous comprenez? Voilà ni maman. Aza arbre, il y a connaissance, il y a bien na mabe. Jour mo boto zaki na bandundu ville pona aussi pona na persona na mo elema oyo to ikuna bakanyi mo simo ndumba bakanyi na mubala batu bazobele la biso to ki na hôpital mais tant que to ki na hôpital wana moi simo ka soda lobi moi si wana zaki ndumba eza musala na eta tika ngo po vrai ndumba bakanga ka ete abi pourquoi bi na mubala ngo zoba yo tiki moi sino na ndako ke kolanda moi simo mususu. Mwana soda wana mwana mwasi wana ya soda lobi boy abomoni pourquoi ba mibali ba umelaka te nga sikoyo na cheli to ipona sani pona yo kame mwa marka kara abi po tangu tozalaka na bango mobala talaka na se asolola na satana mwasi talaka likolo asolola kana nzambe papa na biso bandai ko ebisanga mwasi aza na 1000 manières ya kobongisa mutu pe ya kobebisa mutu yo kokolala bopo mwasi alala te mwasi alala ande na moi na butu la mki aotalo pe ngolali abongisi opela dra donc nenga zo bongiso wana azape na droit ya kosala pe mabe ça veut donc oui ça veut dire ko beba na mwasi ils na danger majeur na kati ils na danger majeur na kati mais ko bongisa na mwasi ils na bonheur makasi na kati tant bat balobaka to soutien wana émission mais tant balba celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve de bonheur parce que bonheur pour nzamba akosa mutu te atikala pe ko kosa te parce que bonheur wana ebebaka ndenge nini donc moi si ye moka bebisi bonheur na parcours ya omona bokoko na biso soki moi zo bala il faut donc so moi ça bali il faut mobala pe santaba pour ami longola na mabena ye ko famille ya moi si net na kuti mikongo bakozwa ntaba bakopesa mobali ça veut dire so moi si on a déjà atambola za na banzela mabe po ba laver po azonga dire moi si kaka ndenge mona zala kana soki mobali alinga bima kaka na porte akende papa kene malamu ka ndenge epsi bonga pe ka malamu papa kene malamu merci na sima wana moi c'est mona tanga bonda bien nzambe pambola papa kuna kota kendaki ya mabe zala na pi o mona pe akoye meta usko papa akozwa abaluki kaka ye mama wana fukami abia asoki ngai te donc ndoki mwati yango moni babi kolia na mwasi kolia na ndoki ça veut dire donc tango zana mama comme webi ko vivre na ndoki
il faut ça la norme ya malamu pose la kito. Merci beaucoup papa Kessé. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 085 94 25 598. 085 94 25 598. Lilo Bayasuka ezali toujours un principe au Nzambe a pesaki. Celui qui trouve une femme trouve de bonheur. Donc moi si avanda atala ngana zampiaka ngana balate ngana bala mais nazana mpiaka bonheur oyo Nzambe a pesaki nga eza wapi. Bonheur oyo Nzambe a pesaki ngana kopso mama poto silisa pourquoi lelo ba difficulté. Nga to vanda boye na palais na mwasi na ngai. Na beti sola mutu musute. To vandi boye na palais na mwasi na nga. Mwasi aboti mwana kufi. Aboti mwana kufi. Aboti mwana kufi. Bana misato. Ngabite oyo boye e osimba te. Noko na psa bino awa to moni bien te il faut zo mwasi mususu. Tango mwasi na nga kaka bongo mwasi na nga sota premier. Akenda tina nkamba. Afunda nga papa. Abi papa tala papa tuni na sala nini o te papa po azo 10 francs yanga zo sala ka minene papa tuni siko lingi na sala nini abi te papa po azo zo mbongo papa lobi ya seko ye to kale azo kali sumbongo te est-ce que comment qui soko du moi problème moi na lobi problème ça nini et baby oh nabite ti na ko vanda na moni na bia mutabebi sake zaki nani yo moko na zwa ye moko na kenda na ti na kambe papa après kaka cérémonie o après cérémonie utolika o na kenda ina ti na kambe papa no yo mutu yaki ko kanganzela yo mutu funda yo mutu bebisi makambo et puis la ngo bebisi makambo wana ngasko moye dongo nazo eloko ndo to vivre awa ezate donc yo moko réparer asi papa ngamuna yaka ofunda papa tunisiko olobini apatuni olobini aite papa na kusenga bolimbisi papa lobi merci bokene Nzambe yoki bolimbisi wana nazana ba photo on se prendre ça veut dire celui qui trouve une femme trouve de bonheur wana na mwasi alela te bino batata mwasi alela te mais ils appellent basi o ya mabe bazali o ya mabe mais en réalité na 100% Nzambe 75% après ça qui est déjà pouvoir wana pour ça tana au moins lelo oyo ata deva danger so moi sabimi au sentir moi likambo sala kanini likambo so kimia mais so ezaka ba mibali na ba mibali basala kanini ba potanaka donc moi c'est ça na pouvoir na ye aye ba responsabilité na ye azo lokumu o mama mu la sala kinini azwaki na komba tata mwana bolimo santé yango. Merci, nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse. Gédéon derrière la caméra. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesika na